Des la kandingi za la pe ba jouer rôle. Donc na liboso tout ça Mike la Duchesse ya Coco. Donc après Miss Nada Mama Slim Tanti Gegesko Mwana. Donc tout ça ce ko bongo ta ce ko étage ndenge kende. Toi ce ko bongo. Donc Miss Nada za mutu to banda za na to za kana déjà. To za kana chaque to sola na ye to beta ba kat to sola bien makas aux idées to lia na to mela na ye. Brief la merveille. Ambiaka nada na mambo msu ya art. Pour jouer banzonzi tellement belé. Na linga na lo ba bien na linga ke na ki briefi. Nga ebele na ki briefi na ba o wana bino wana te bolo ba na so ba lindo so ba ni. Pas ça la vidéo wana. Yé pas ça la vidéo mutakalisation. Yé pas ça la kango. Eh, pardon. Ke yango to lo ba ti o masqué bat. So za PD tika PD. So za no PDT za côté na yo, so za nani za côté na yo, garder bande na yo. Ni makemba o kaka moka boy kuna bakalinga. Muso boy si auto kisa. Ate mu beso ka makemba. Yebi ba yo kada makemba tono ba makemba, mkolo makemba mkolo makemba yo, sko mikolo na lo bani esa penza mbeloti. Davina. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. En 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV, Mamou. Bon, maman bien, bah news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous Bonjour, bonsoir, Nabalanditou, ici Elle News TV partout Botondi. Donc, vous avez vraiment branché ta kake Davina et vraiment le cinéma Kambwasika. Donc, partout, vous allez vraiment beau fond la batte. Vetara mamba bien zawana. Na toujours na star de Kinshasa, na Elle News TV. Donc, vous abonnez vraiment massivement. Donc, merci vraiment na boss Andrade. Depuis Paris, je t'ai sali. Donc, ta quel bis espace pour côté moi, il y a bien. Na Flat Hotel Andrade. Ouais, Simba mi est pas. J'ai mon gérant de ma cambo. Mamie Anaoué, donc je te salue vraiment. Na pesi mbote na Jogontela. Na Jogontela. Tisiki. Na pesi mbote na Diasonama. Rutsinza, donc je vous salue vraiment na équipe Mobimba. Il y a CL News TV, Mamie La Rose depuis Paris, je te salue. Donc ta kamali la connaissance ma cambo quoi, je te salue vraiment. Vanessa Moussaou. JN, Jonathan, donc ta caméra, même ta vente, ça a vraiment couleur bien, même ta vente, ça m'a solo. Cordon, Gauloir, je te salue. Donc, spécifiquement vraiment ma beauté partout, vos amis. Francis Luzolo, Merveille Macron, donc je vous salue malgré. Merveille Taka, l'on est là aussi, que la natare au bois non mais. Bambo teno vraiment place aux alliés Francis Luzolo donc talaka non c'est la fin en moi au maram fait pesama donc merci vraiment na bino tout boza et belé lelo nazana invité nango bino tout bondo zile botuna kituna kakenda wapi to zama na posa na ye nam ta longola penda sonya na ye mam ta tia ba onyoso pembe nyongana ongam na kangaka ongam na salaka atia bango tout mupandi dans so ya ye penza kanga ma solo donc Tantine Guégué donc pas trop na dur JN au fond la biso vraiment ba mona vraiment invité na biso lelo bon tout bande ko zela Tantine Guégué amsimora baksa comme na Tantine Guégué bonjour bonjour Gola Gola babi Gola bonjour na batutu ba Hollanda biso moi c'est Slim Tantine Guégué la femme de quelqu'un maman Baoudjana o ba ebi o pe ba ebité bon et ça penza mbelote taka ça penza mbelote donc tant o ebita na yeba so ngesa nza mbeloko c'est que yeba donc so ebité taka ça penza mbelote ponza ma yeba ozwa nzela lola donc faut yeba ye taka faut yebi makas bandele loti lobi donc to solane vraiment mutia me camper ko expliquer biso comment azo évoluer na carrière na ye puis parce que to moni ba PD ba bimé belé to ke bo PD ngana kima ngana Paris ngana sala boy donc ye penza makitini ye mabingana kima tenga zaka na Kishasa habita ngana okanga mabango tout ko to me camper ko solane mukie a me camper ko expliquer biso bonne santé sinon ouais santé moi mukie yo bibiso basinde to zanga lipambolia sanzate nte na zabwe na za na ba faux période ya biso basi mais ça va aller pour déjà
déjà moi bato ba idanga batindele nga bambonga ba bandi génique batindele nga ba bilo moi mike biso basi ba posa biso basi ce que ça va déjà moi muki o ngai ezake ba o ba ebinga te donc na loba déjà que na Slim Tanti Gege la femme de quelqu'un na jeune talent artiste comédien et ba moka ba moni ba moi dandi na jouer ba moka ba misu ba mona nga déjà ba mona ba vidéo na nga ba landanga na ba chaîne musu ya ba YouTube partout ba tout na kina ba chaîne TNT balanda ngai donc naza yango wana naza artiste comédien donc j'ai un talent o ayena makambo asika ba o ba yebi ba yoka da makemba tono ba makemba mkolo makemba mkolo makemba yo sko mikolo na lobani esa penza mbeloti Davina tono loba esa penza mbeloti sko esa penza mbeloti zani esa nzambelo teza soko lo bango ka teka na ver ka bobika esa nzambelo te tongo lo bango fo bongisa lo boka gauche na mutu donc on s'en esa pilot tongo tsa futa sko bongo to romeka esa nzambelo te comprendre parce que lo kwa 2020 belé makasi donc taka bilo à 2020 et ça penza meloti donc taka ça ba meka ka on sait jamais taka ça penza meloti mais yo bi makemba eza yo tant que biso to bi ke makemba eza ya tontinada yo makemba eza yo ndeni c'est ko uta pa tontinada bon na uta pa nada te on a pisi ba mbote miss na de place à ali so ko la ndanga minito comprendre de que oyo lo bazanani donc na makambo nde izaelaka na mambo nde izaelaka ndingi izaela pe ba jouer rôle oyo donc na liboso to tsa Mike la Duchesse ya Coco donc après Miss Nada mama Slim Tanti Gege sko mwana donc to za sko bongo ta sko étage ndenge kende to sko bongo donc Miss Nada za mutu to banda za na to za kana déjà tozaka na ye chaque to sola na ye to beta ba kat to sola bien makasi ozwa idée te to lia na ye to mela na ye donc makemba so eza yanga bon comme vu que naza no jeune talent moni biso na mboka na biso bat balingi ko soutenir ba artiste te mo pour soutenir artiste o mo no ka ndetika abwe comme dans na lelo na gitu na sali lo na nga na sai makemba nada zaki déjà azada likolo donc ça nada lokwa likolo déjà yango moni makembe kenda comme international grâce à nada mais eza ya nada ti makembe eza yanga donc so makemba ba misu ba makemba elo mo tongo lo bakemba mo bali soko ka bate bali makemba makasi ba biloko ala nyoso ti na ko bando expliquer makemba bande ti suka makembe za ba signification ebele makembe za ba lolenge ebele tira tito ke no mo malempo me so mbango makembe za ba lolenge ebele ko on un peu ko expliquer biso poto kaka makemba ingo laksani pour bizarre ba façon ebele bon ya liboso na koloba na makembe za boye moni makemba na zo inspiration makemba po moi biso basi to araba songi moi mingi malgré ba mibali pe ba komba ba songi ki songi ki pa soute ko ma ba mibali mais makemba nda bongo ya crimono ya ba songi na zo inspiration makemba na ki songi to zaka no moi ka ba jeune finde ko ma lelo donc so to tonga nde to tonga mninga le kani boye beti mama pou Sko makembe ya wana to ba kamanda nga ba Priscille Mbaki na pisi ba mbote place ali na Beni Mbapi Beni Mbapi batu ba yebi makembe place uta donc so to vandi to monika mobo to kala ti to sola na ti to ndeka ba jeto ezala te biso basi okaka to gagner makemba okaka moka boy kuna ba kalinga muso boy si otokisa ate mubeso eka makemba Sko bakalinga bato kisate mo besi sko lingo la c'est pas parce que na dia bande un peu koloba so muni makemba ba tumba c'est que mutakabarate makemba boy sko bi bakalinga te wato kisasko biso que to bande ba signification nango ya kalinga zanini ya wato kisizanini dans nyonso wana nde bon nyonso wana ya ndeni ya sko ça dépend ye loko ni na mutu ni no tumbula okomona jeune fille mo boy longi mabe makasi okobambe pe makemba ya epola ye ubomo ba we lemba na lemba pe o batika lemba de poli o mo sko mbanda yo ba so kutena mbanda no pesi makemba ni siko pesi bakalinga jamais o pesi bakalinga ko po yo so kutena mbanda pesi be makembe pole bimisi bakusu o bakemba so bale mi bale mo so nsi pole bimisi bakusu bondinga o ke sa fièvre na ndako o ko kufa ba
nakutala bambanda me bambanda oyo nazwi tika ya mobali nazwi lo mbanda benganga na yo soignisa yo koyoka nde na obwakile bajeton donc ta merveille ok donc ça vraiment place à na moni simba te donc ta dans banzi million to boyoki dans ma kembelo la kisi so moni simba te donc bengaka tala ka tanti giga zawana o bazwelo mbanda bengaka tanti giga oya taka sambelo o soigner ma case taka bwakile jeton ma case tanti giga so tento yeba tanti giga utawapi o oyeba na pe oyeba ni tanti gege ba ko motala tanti gege makemba bo utawapi bon tanti gege aza don de na baki na no jeune talent non na mikuna na comité po balubaka na vie photo mikiti sa ponza mbasani amaita biso don de na lobene bande déjà bongo na no jeune talent mais na makamu donc arizaka babota manango moi ko sekisa bato eza tika ki olamuki ka tongo ba pu bandi ba puti babota mano dans nzoto donc dans nzoto et na sens que otuneli question na uta donc c'est-à-dire que na ba groupe théâtral na ba groupe théâtral na ba groupe théâtral te na nanga dépendant donc na moi sindumba donc so benga pape so bela di so ba benga na kei fisto sai benga na kei ata na da benga na okindi bakenda kaka po esa penza mbeluti mais na betide na nga na sali na likana ina j'ai passé par l'INA donc na sali animation qui malem pardon parce que qui ngamba on qui 5 ans sous mieux côté singa place ayi donc toto lingi to yeba bien donc yo vraiment ezaka ate que bota mais otangeli on peut les sous oui na tangeli on sous ça donc na bota minango comme dans linga art makasi bato nyonso atanga moi à l'époque waku non na bando jouer boete nando jouer moi na zaka nzambe tonga botama no mo mbala avant comme moi aussi pour na changer ba changer na bango mutu msoko tu abotami na Congo mais aki na France a changer pe nini nationalité yangwana nditinga pe boina changer nanga yaka ndemo na boulangerie ton na boulangerie ba sala mapa nyonso bima ndemo te monsieur bima bien monsieur bima ezika monsieur pe bima futi nditinga pe na bima na futi na famille na futiko na bima futi so ozela maman na papa no bazelo ni elo baozelanga obala mwasi to babala na bala nani obala mwasi to babala moi songa uta poto ko ba lesbienne otoni fo babala ngai nde la boy na luka nde na boy na ebite sona no yo lokutanga taka na bi mama ba uchana ya na lata soutien nde to fa no boy na lata soutien te sko taka moi c'est sexy makasi boy bazui wapi moi si nzambe donc nde boy na zela ba para ngai ba liambongo libala nga ope mobalo ya pe pia pesi ali ba lié ba sepeli pe molo nde tu na mariage na dans bengiso oko sa pe fi donner olingani fi donner tu na to côté ni okalinga makemba comme on dit ngali na makemba okalinga makemba ya ya na fait na makas tango kebala wani ko manki ma tant la lobby oyo kitoko mo mankenga na bito ba ya balanga no bala na no comme lesbienne donc na change na ton episode que ba changer na bon est-ce que na mutaliboso te e ba biloko omoni makambo e banda kala no ebiso gola e banda kala ye beaucoup Jésus pourquoi boya ki abi tena ko za na ba disciple ba cité aboyela ngo poani po aboya lingi ka bango na bango bazaka tous les 12 wana bani na bani ba pedi e bo ba pedi pe bazaka na katiti etino moko walobana Jésus nani motei namoni so albani namoni nde tokende boye totonga soki 3 ndako moko ya Yohani moko ya nani so moko tanga ngona Abakuc 5:8 omonango ebandi na oui quiconque taka na Bible quiconque akota mais bato musu bakota te nde tu yokombono eza na Bible donc quiconque nde aza Bible quiconque nyama kota babwaka eko oui quiconque akoti na Bible bo siko biso bato boya tana changer na yo banga ya lisumu okaisa ngonye ya lisumu mukene ya munene za kati yo ne peut changer na uko changer na pe ko ba changer kaka ya
Bon esani oko changer na probité banda lope la comme na kingangi okomi et c'est l'autre éviter qu'à la langue peut-être créer là nous un problème on a accompagner na bien fille à showbiz to garçon showbiz ou bien fille à showbiz na fille nande mona nande mona yo bien fille à showbiz et puis showbiz ana bakomaka bakoitsa bakomonyo na français et on le moni mikolo komika o na banini na baneti komika mutakalisation ba misu ba tamena ba sima ba bible na tangi na komba mututi ba mo publier ba photo na mutakalisation non okembango ba misu ba tamena na bible ndeti ba n'importe bi na makambo na bato bazana kati za Moïse mbi azali tozui frère Michel Bakenda azali tozui frère Mike Alamba yé maman yé na mutakalisation azatema abeta ki mosnesko mais yo tia bango déjà to tshela na tangi na komba mututi mais to lobika ke po ba comment finga biso ba pedi mais ba onyo so ni kira mo ape utabu ba pedi ba na kati est-ce que man ndeti collègue na bino dans le ko ta jam mustala ndeti Herman Kasonga ba sala vidéo ana yé pas sala vidéo mutakalisation yé pas sala kyango pardon ke yango to lo bati o masquer bat so za pede tika pede so za no pede te za côté na yo so za nani za côté na yo garder bande na yo c'est qu'on na moi aussi za ngoka mascarade ke ba sentiment mukili bonga koka kyango tango kokyango te o mona ke o koki na o makambu te zonga na o na nzela na yo so za pede bo biso to ndima ki pede to kufa ditinga asambela nzambe soko zo yo kanga soko landa pe biso pe na internet boy nzambe koko etanga lola tina kota lifelo po lifelo eza gumo ko na biso gola lifelo eza kitoko taka na mukili boy emsu na kuta na ria na te na kuta na Beyoncé te mais na lifelo to kuta na lai nga na biso to kuta et bon so sko bon ba nde malgré ba sala mabe mais ba pe bolam na bon moi ma content chakoko wa kutu jamais salama to kuta na biso nso na lifelo lobinga ko bolingi loba ne loba kanga ponga mna loba Tara que non il faut osement faut que takali film ba Rihanna. OK, ce qui okuyibisa biso mukie artiste préféré na ndé bosala ki pede parce que toyebi yo mo loba ki que non koko eza la duchesse mais obosani mama eza linda après nada. Moni nada za kwa mwana nous allons voir Coco na donc Coco Lolo que je vais dire. Ce que c'est biso vraiment artiste préféré na o linga vraiment na ko benga idole na yo vraiment am sala o. Bon on répond à la question non mais na moni ko baxi lo mo bo baxi pipi na mo bo placement wana au salon le rendit mo polémique mo bo nemte so ikende ni o na be Mike la duchesse Coco mais o tselinga mama mususu ngai biso ke miss nada nde mama yo zo ba mama izana no linda tantine linda pota mtakanyi net mikolo na buka kiti akanyi vidéo na tela ete ye mtoka kanga makasi bongo nzo fia alikopete fia nzoto pete talete de solo meta kite na ta kite nga makambo ba idol nga ba ka mibale ba idol na ba ka mibale po so talinga physiquement Mike la duchesse mais kat nanga nada donc no boisa no linda o bataki tanti linda ene mamta simbi net ma poso ke bozongi bo tanti linda o ke ozongi bo tanti linda na po ene mtoka ndeti net mikoloko eza maboka tanti linda te eza mabonete wani lobinde yo yana maboka batebele yana maboka baida yana maboka ba mobiki na ba pede penje zanye maboko miss nada ndeni kasi te mutu vraiment simbi makasi zaye miss dan nada ena sima ya solo wa selon yo mais selon ngati na boya ka ete na linga ki makasi na linga ki nda joie ande brifi mais na kilindo te do yo linga ki nda joie na ki brifi na kilindo te na kilindo 0 sur 10 te non ndinga vantage te na ndinga nite na nde pa logique pa bat ba jouer la makambo ali banda makasi banda lotu lobi nani kalo sako yondo ebe jouer donc français nous aimons yo kama makambo ndeki donc vraiment na pona na obengo mozo boy ça na obengo lolendo go mais quand na lo sako te pourtant des Nicolas sali vidéo moko ya bukaki et lukaki te ma otano te
Diana owning ça si mama casse baleki runa ba fi. Ya solo na tele yango te ce qu'on m'a bekande ngwana lukano na tala ngasi. Luka vraiment talent so linga mo pe so to si ça pe na pe so téléphone comme ça on manon ningi ça. Ota sko ota la soki tantina da pe so ko. Te a ko kaliki makasi banda lotilobi. Nanda mabete maliki banda lotilobi. Banda lotilobi. Oui lobi yo. Oh et le omoni brief la merveille. Ambiaka nada na mambo msu ya art. Pour jouer banzonzi tellement belé. Na linga na lo ba bien na linga ke na ki briefi. Nga ebele na ki briefi na ba o wana bino wana te bolo ba na so ba lindo so ba ni. Wandi na ebila nga ngoti. Est-ce que vous avez sorti préféré non vraiment? Oh dans Idol non ils en ont. Idol na de Idol. Mike la Duchesse na moko. Na moko Miss Nada. Miss Nada. Miss Nada. So si ko lelo ayo zwa bi kenante. Oh, et tanti Linda yo habité comment on travaille pas nanga. À ça groupe. Mais un groupe. Nebi coutin, ngana ibana mam na eti. Bon, le losko yebi ke tanti Linda za un groupe ça yo zwa ke no ke travaille na groupe no boya. Na okete. Na kana groupe mo bwe na sueta na vi na ngatin na de na ozabwe. Peut-être so nzamba pesinga mikolo belé na mukili o. Na jouer na list boy. Papa la di sobe. Groupe au canal loba M na aussi ça peut carrière kuna na ki na list boy. OK, d'accord, merci vraiment na bonne to comme dit na souka émission na biso. Tasiko. Et to continue biso. Ya ba continuer kaka. Mais yo mto boy ça no tanti Linda bende tinga ngam tanti Linda. Est-ce que o boy c'est maka to continuer Au moins ko mabe moi mababa journaliste ezaka mutakingandi. Bon comment mutu na bon tout siki na biso ke émission. C'est au tikatin. Bon, ce que c'est la biso moi ni moi qui bayeba o ezali tantine gege. Donc bayebo vraiment na moi ni moi qui vraiment ce que c'est la biso. Ya baloba kapo et ça penza mbelo te dans le bon déjà bandaka là et gola 2020. Oui que toi en 2020. Et toi en 2020 et lo asikade ya ki na bité MSU yo branché tu akaka branché na mambo ezanga tina ba ni ça ngaza la branché na mama tanti Linda biso ko mambo e branché mikolo mon cœur oyo ki on déjà mon cœur oyo ki on déjà tina tuni to oyo ki on déjà c'est quoi branché te nyo so na kinyo oyo a branché bana poto ba ebi mon cœur DG. Mon cœur est mis, il y a 2020 mamba sika, nyo so pe sika. Donc tout soit d'âge. Il y a okuta na mbanda na yo. Okuta na mbanda no par exemple, okuta na mbanda no ya bande no na mon cœur. Yo kate na mobile nanga mon cœur. Mobile nanga linga ba filo kwa ba genre letia yo te mon cœur. Ya mobile mo bazanga tina na quartier na bina déranger yo. Bande mon cœur. Excusez-moi parce que je suis désolé mon cœur. Wa baguna ngate mon cœur. Yaya soda kangi yo banda e mon cœur pas sodo mi manga biono po ani mon cœur na ba dossier la ngani soda tiki on anda ku mon cœur umuyoki mon cœur donc nyo so mon cœur tanti Linda pas mon cœur né yo mta polémique makase to bien ka mon cœur ya baloba ka mon cœur babi 2020 ndi to na mon cœur ba branché ba ebi ke mon cœur na ba stati ba ni ba tu ba numéro na ba ebi mon cœur. Bon siko eloni bat bazila on no bombela bango ke non ba ebi ke non tantinge go bombela so mololo ni sko bombela ba fano. Ouais ndi no bika 2020 donc 2020 za biso 2020 pesa biso peut-être o ezal émission liboso to sai na yo mais so na zongi sus yo moko sentir vitesse ma ndenge ekomela comme appelle libanga makasi. Dans 2020 tout balinga slim tanting gege on a bombé li bango bazela ka ba surprise ba mona ba gag ba film même sur eza ele kana ba chaîne TNT a on a kotanga komba ba chaîne T msupe bana poto ba mona on a ba ninga ba net donc bazaka calme on peut savoir des meilleurs on a ebi on a vu pas Coco Mike la Duchesse non on a vu pas Miss Nada. Tanti Linda. Donc non, c'est pas Tanti Linda, on a baki ici hein. Donc ouais, c'est bien na yoka lokwa na yoka dai lokwa na lo sa ko mais ko na beta na BP bon comme un peu obida ya parmi ba projet ba bilo non ça na 2020. Non ça ce que Tanti Gege Makemba.
kuna bando tuna bando tuna lo mususu ngasko bando tuna nga Makemba nga no bamba mikano moko na bamba ta Makemba babi kindumba mwasi babengela kindumba mobali plutôt babengela ngo banoko te mais mwasi babenga banoko bamba mususu te koki pardon ça no bamba nanga Makemba ovandilo la kwe o salelo te na pete ka bongo yo pe ba pesa o bossa beda chou Eric Mandal. Donc, merci vraiment. Comme on a su que l'émission est vue, ce qui est occupé sur moi 5 à 3 personnes en beauté. Les bons yo ponika 5 na bandi non na Stéphanie Ngandu na Paris et bambota trop na no penas na Paris PKK nangologie ma copine bambote place au Ali Kamananga soleil-yk.com et balobi sans oublier Princesse BCK balobi Boliki tellement ébélé Miss Nada et na bossa été maman wa mama tako pesi maman mbote Céline mbambote na epe place à Ali Bifi la merveille bambote Makemba na batutu balandinga ba o bayebinga malgré na ba kombo boleki tellement ébélé boss Eric Mandala abeda chou babi bato ba produire ba jeune mikolo bangwana so balandi biso et ça penza mbelo te donc babi maman mukolo chaîne la rose maman la rose ubombelinga kombo boy bandaka la poani maman la rose mon cœur ya bambote ba biso siko ali na bi ko sepel makas numéro yango ba pesa aka numéro na pesa te mobile kuta déranger ka ntila mbon pour na pesa numéro bonne émission na boyo pesa numéro numéro eza plus 243 code ya mboka ya ulimu cheni 82 57 32 476 82 57 32 476 bobi pété pardon bobenga yango apeka za WhatsApp bokoma banini so komika mon cœur on comprend que c'est kolanda émission bandana kana mon cœur po mikolo mon cœur na mon cœur et ba tout bana pour ba soutenir ngai ponde na boye na nango da ebele iloko ezanga ka ba soutien ka mpe ezanga na so plus soutien ce ko là non là ton numéro 10 Nata numéro 10. Gorge. Et baba ni gorge. Mais yo moi sorti na sunde nga mobali. Moi si bien moi bossa na. Et moi kuna kinda buna kina boutique na ke somba bandi génie na bossa na c'est la regi. La ro tonine ya mkusi so balba ni so msura. D'accord, merci vraiment de combiner sous que émission na biso. Donc bino tout vos acquis vraiment belé en l'émission taka na bike bo seki bo bukan ba panzi na bandaku. Donc bo ça toujours branché na CN News TV. Donc star de Kinshasa, bo s'abonner vraiment massivement. Francis Luzolo depuis matin dit j'étais sali taka na ozela. Moi surprise na fin mois taka na ozela pena bo pour l'état anniversaire le 6 février. Taka fait à ma camp. Merveille Macron je t'ai sali. Malgré na lobasse bété pour na bobenga ngasa ça oublie na comme il faut dans bambote no ici kozali malgré mikolo yo bakangi na bango yo kadon yo penza ola no kana mutu no kana prison bambote no ici kozali mo bambote belé vraiment na Nathan Kayembe bienvenue Makanga la paix je te salue dans Boïka Boïka, je te salue, Ritenziza, je vous salue. Donc, vous a toujours branché, David a toujours wana. Vous s'abonner vraiment massivement. Dans ta caméra, bien zali bosso. Donc, vous a toujours wana. Donc, merci et bye à la prochaine. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc, ça dit clarté, image à bien, news. Donc, ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bah bien, bah news a bien. So pour l'année la peine tina sou c'est un news TV. Je vous